on est là ensemble, Toroyamba Moko, comment Molobeli, Oyo Boko, ça a déçu, Binos Boko, je crois que, Ekole Kamala Omingi. Natondi yo, Botondi, kasi eloko moko ezali te eloko ya moko na kilo India Force, moko ya bai doyen, ya communication, ya Piperbi, FCI, moko ya bakuyi, basimbaka pe ya salaka, na baposte minene ya mboka na biso, les politistes, ndeko moko abengaki na mama Tatiana yambela biso moto ya limaka kotanga te. Oh, singa matembele, donc ti lelo akotanga kaka, yende azali invité na biso lelo, po te to panza penza mpoke ya mayema azali kotambola na mboka na biso, République démocratique du Congo, kasi mingi na ngambo ya politique, le politiste India Omari Mbote. Mbote mama Tatiana. Lelo toza na esengo ya koyamba yo na mwana mboka Jimmy Boyembe, ndeko moko ya bisengo ya bime botondisi bandani na plateau to lelo to kolobela mboka. En tout cas, merci beaucoup. Namona epekala. Vraiment. Ayambanga pekala. Kala. Mwana mboka Jimmy na pesi mbote isika zali. Boye malamu koluka ndeko na yo na bandala awa. Ndako na yo. Bandal déplacé. Ah oui, bon, donc merci Maman Tatiana. Batebele bengi ngai tout ça Mimi la ifeta na pesi mbote sika zali bon bi banali amisi batebele bengi ngai bi bon ndenge nini Sheridan batebele poto bengi ngai bi bon bikolo tozomona yo na Tatiana te ndenge na binono yaza carte moko ya kobomba. Tozana spécial moko ezala matata donc azo annoncer spécial moko donc yena papa Jimmy eza sengo makasi. Voilà, Jimmy Boyembe. Bon, merci beaucoup parce que Yambi Bisso vraiment on est très content. Naninga ndozo bana no boni o comme na lecture no na politique koleka lelo oyo bino en tant que doyen on sera une petite lecture photo banamna vraiment na actualité oyo koti ya profondeur mboka eza kokufa la lecture c'est que bandeko bayaki na boule ya détruire mboka bon en fait moni soko oboti bana papa ayebaka bana na ye ayebi keno oyo akozala mosongi ya libota oyo te c'est à travers l'observation ya sujet observé na oyo tobengaka ngo na pédagogie c'est il faut eloko moko ezala wana po miso etala ce qu'on appelle au fait système nerveux organe autotangango organe de vue les nerfs sensitifs transmettent tout ça et ça c'est plus important si ce système dans la physiologie ou bien il faut même pour nako au fait il faut qu'observer il faut beaucoup observer aujourd'hui mboka ezo avancé te mais mboka ezo reculé à travers ego ya mutu moko l'égocentrisme en fait c'est-à-dire mutu aomona que en fait tout revient à lui omoni même IDPS lelo eza comme biteni osomona te que non depuis départ ya papa Etienne IDPS c'est comme biteni na idéologie to peut vraiment non il y a déjà non il y a eu philosophie moko esali que non bakoma na kokabwana okay en fait alors que parti ezalaka représentaka eza mini gouvernement c'est-à-dire pona koyeba que non eloko ekokoma malamu il faut otala ngo à partir ya organisation ya parti ndenge parti
eza structuré eza organisé okoyeba ke non bato wana so batindi bango na leta bakozala na bizali ya malamu tala nano UDPS biloko ezosalema na parti yo moko parce que parti eza neti famille hein? Parce que moto oyo ayebi kobatela famille na ye akozala capable ya kobatela mpe baninga mosusu ocomprendre soki oza bien oza malamu na mwasi na yo na bana na yo tout ça bo il y a une cohabitation moto wana so banome akomi responsable omona kaka même attitude wana akotransplanter ou bien akotranspose yango même au niveau ya système ya l'état soki oza mabe okotranspose en fait éducation wana même na système à l'état en fait le problème qui se pose aujourd'hui c'est que toza na problème ya makasi yango moni même monsieur Shadari camarade Shadari abimisi livre lobby etali alobi système ya l'état na biso c'est un système nerveux ya l'état eya na maladie asali diagnostic na ye asali autocritique ya mwa ndambu ya régime ya Mobutu mwa ndambu epa na biso asali autocritique na régime oyo ye moko azalaki ya 18 ans bon nga na kobenga régime ya 18 ans te nga naobakisa kobenga régime ya 22 ans c'est-à-dire là parce que biso nga na ancien nga na banda makambo oyo oyebi place de père au fils oui parce que bato balobaka 18 ans c'est comme si bazo mambula mosusu wana tokoloba bazo papa asali 3 ans mwana asali 18 ans soki osangisi yango oza na mwa kutu bango bayokola bino bakoloba 18 ans mais non mais ngai kutu ngai na ye na bosolo ocomprendre mpona koyebisa oke no tosali 22 ans na pouvoir Mobutu asalaki 32 ans biso na Mobutu différence kaka ya 2 ans donc en fait quand papa mzee azalaki président de la République Kabila azalaka d'abord membre ya Conseil de l'Alliance Kabila azalaki na politique bato bayebaka te na alliance ndenge tozalaka wana ocomprendre Kabila azalaka membre ya alliance ntango tobalisi na FDL membre ya conseil ya alliance c'est-à-dire azalaki na mot à dire na conseil de l'alliance ntango tozalaki na babugera Gaëtan Kakuji Mwenze Nkongolo India au fait yazalaka ntango toyeko balusa tokomi de AFDL toyeko sala CPP Kabila a été membre directoire ya comité du pouvoir populaire Kabila ozomona wana azalaki membre ya directoire on comprend puis tango aye kolongwa tango to créer parti politique ya PPRD les gens en fait parce que bo s'intéressaka na histoire te bato ebele bakoma te ozomona et yango nde toza lelo le problème c'est quoi problème eza kogangrene mboka na biso ezali d'abord division ya baparti bandeko oyo bauti koye yango omoni comme bazosala eloko te ils viennent avec rhétorique wana 18 ans alors baza na pouvoir mais Nderoindia quand vous dites que bazosala eloko te apparemment okobibeta poitrine est-ce que vous êtes trop fier ne babakake bino na 18 ans bomande mboka oyoyo lelo sito tokoa nango ezalaka bino yo kutobi 22 ans to mpe soko 22 ans kutu bobomi mboka ozalaka fier nango elobelaka o nini bon moto aboma mboka oyo il s'appelle Sphinx délimité comment ça ye moto autorisa pillage na kati ya mboka pillage ya 91 93 comprend atinda bato bapille ese nakosi po soki bato bapiyaka te kingabwa industriel engaki ezala limete industriel etuzaki tissu économique tissu socio-économique yo lobi économique mais tissu socio-économique toyei kokóma na système ya
biloko ya suspect madeso ya bana toyoka su te ekobandi kozonga mikolo oyo mais à un certain moment eloko wana ebanda koyoka na su te okomprendre biso ntango toye toloba makambo ya mobutu te tobanda kobunda mpo tolongola après pillage wana parce que à un certain moment mobutu azalaki na dictature na ye mais en tout cas vie ezalaki me pasi mais vie ekokoma pasi makasi na baannée 91 et 91 ntango pillage ekosala misala bapapa na biso ebele baenseignant banini tout ça ntango bakompagnie wana ekufa parce que moto aboma bakompagnie ayebani eza fixe de limite tala fo tozaka fiere ya certain mois kolobaka bosolo n'est-ce pas est-ce que nga na kosi bakino bazali awa bazoyeba ngai bazoyoka biloko nazoloba mais mpona koloba est-ce que je suis fier ya kobeta tolo mpona lobake no na 22 ans est-ce que tosalaki eloko moko non par rapport ya entente ya population okomprendre nakoloba te ke no nyonso ezalaki rose kokoso mpe ezalaki mais biso tokoti lere kabila parce que bato ebele bazoloba kabila fils ntango akoti na 2001 ntango akoti na 2001 akuti bitumba akuti Jean-Pierre Bemba aza na MLC avec ba-Ougandais akuti RCD Goma na bon avant Rubero ezalaki badocteur Ilunga mosusu bazalaki wana donc akuti na RCD Goma tozalaki na parti mosusu kuna kozalaki RCD KML avec Mbusa Nyamusi tozalaki mpe na RCD national avec Kulutu Roger Lumbala tozalaki mpe na bamaimai histoire ya bamaimai oyo oyoka bawazalendo lelo okomprendre c'est-à-dire que nyonso bato nyonso ozomona wana oyo natangeli baye kodétruire lisusu okomprendre il fallait Kabila bunda mpo eloko ya liboso oyo nga na kofélicité Kabila ezali d'abord kopesa Kabila donc il fallait eloko ya liboso kofélicité Kabila na réunification ya mboka bengi batu moni lelo Kabila koti na 2001 na pouvoir na 2003 à réunir bato vous comprenez tandis que ndeko Tshilombo akoti na 2019 makambo abunaka na ebandi 2022 ti lelo azokoka ko réunifier mboka te c'est-à-dire 3 ans soki tonge tosala comparaison omona yeno il y a une difficulté c'est-à-dire que non quelque part moto moko katikati na bango aza prédisposé à kinya te bo comparer kaka ezaka 3 ans 3 ans oyo akoti na 2001 na 2003 donc 2 ans kaka a réunifié bato kini ezongi akaboli pouvoir na difficulté oboni kokabola pouvoir eza place c'est-à-dire olongoli c'est une question de responsabilité une question ya kolinga eza blague te mama eya blague te ndenge biso tokabolaka pouvoir na basi na biso na kati ya ndako eya facile te c'est aussi une expérience c'est de la politique dans la maison mais Kabila a fait de la politique publique oh totali notion ya responsabilité Kabila akaboli alobi bara mboka buyo za kuna parce que il y avait une difficulté que India alongwa na Kinshasa akende Goma muta Goma pe akende alongwa Goma akende Kisangani muta Kisangani pe akende Guadolite ezaki difficile Kabila alobi bon pour na intérêt ya mboka boya to sangana to konza biso nyonso mboka et puis au fait il a travaillé avec ces gens mandeko nyonso vous comprenez et d'ailleurs
soki Kabila azalaka na tempérament oyo ya bandeko oyo ya bacolérique oyo mbele elingaki ezala mobulu parce que regardez nani bato oyo bayaki malgré bayaki ni MLC ni RCD ni MLC moto ayaki atala munduki moko mpona kotia yango na leta aza te so nazokosa botuna ministre ya transport botuna état major ntango azongaki na MLC awa minduki boni atiaki yango na état major oyo ezalaki comptabilise ezalaki te tuna RCD munduki boni ayaki apart kaka bango bamemeli biso bango balobakaki biso nde tosalaki infiltration mais soki toke na mozindo okomonake no mais okomonake no bango motu bayaki parce que biso mama Tatiana na papa mpona yebisa bino vérité parce que nga naza moko parmi bato baacteur oyo ya 96 donc 97 tokoloba ya le 17 mai mais biso ntango toyaki na bandeko tosalaki révolution oyo babengi mouvement de libération ntango tokomi tosengi bandeko oyo toyaki na bango bazambien baangolais baougandais barwandais baburundais toyebisi bango opesa biso facture bozonga na mboka na bango bon boyebi avant le 2 août tobengana bandeko nyonso mais bandeko wana bakenda bazonga apres baya kosala nini bamosusu bazongi kote ya RCD bamosusu bake kote ya MLC biso tozalaki susu awa ya Kinshasa tozalaki susu makambo parce que muze azalaki ye moko na bato aye kokufa atiki na maboko ya d'ailleurs soki otali badélégation na biso oyo ekendaki korepresente biso na Sun City nani azalaki wana Katumba Mwangi akongolais obi aza zambien obi aza angolais obi non général Etumba Didier parce que ye azalaki na compte armé vous comprenez Kamere Vital Lokaningini baki ba trois en fait représentant na biso mais tala ba liste ya côté kuna tala liste ya ba négociateur bazaki ko négocier na compte ya MLC bazaki ko négocier na compte ya RCD Goma mais biso tolobi na ndenge parce que tolingi kimia na kati ya mboka boya tosangana soki boza na amour ya mboka boya tokende totombola mboka o tobandi malembe omoni mama Tatiana mpona kotombola mboka oyo eza kaka non nkita toza na nkita te biso tozalaki korefléchir toza na nkita tomeki na baaméricain ezosimba te tomeki toluka misolo mpo to ezala bakapitaux tu sais mpona au fait ya kosala biloko il faut koluka bakapitaux c'est comme ça que toya koimagine contrat oyo chinois yango tobandaki banzela tosali babiloko tolobi ke no tosali armée tosala armée oyo bakobatela biso armée na biso toconstruire yango ekoma 8e même ocomprendre ezalaki blague te tolobi teke no tosali bapont tala lelo 8 ans na pouvoir ata mpo moko esalemi te biso kosala pozo de maréchal Mobutu nasisa makambo banzela wana il faut tofanda mpenza wana komi lokola crime contre l'humanité ya mambime Nathalie Meurtre baprivation grave ya liberté torture de viol esclavage sexuel ndenge bakoloba au commissariat ya bayi Nations Unies na droit de l'homme bauti kokondane makambo ezali kosalema na est ya République démocratique du Congo ndeko moko atuni biso mama Tatiana atunela biso India Force bazali kokondane bazali koloba makambo manso wana est-ce que lelo oyo na pouvoir ya Félix Tshisekedi bakoki kotala ka ya mwana mboka Jacques? Bon, c'est important. C'est important. Moutazo a un problème, il y a insuffisance rénale. Il faut que là. Ngakutu même l'équinangai na koma maya miso ilinge bima. Moi, je pense que non, bande de pouvoir, botala, comment maintenir les qui vont en prison et qu'on servir bien nani.
ekoservir bino na nini botika ye boya komema mokumba okomprendre omoni babiloko ezosalema wana non seulement nous sommes un pays ici la République démocratique c'est un pays de tribus. Un pays, je vous rappelle encore sociologiquement, Ezamboka, Moutounyo Sazomi tout à Tolo, Ezamboka Nanga, non, ce pays était composé avec des morceaux. Vous voyez, était composé avec des morceaux. Moutoya Ebi Congo, ça fait 140 ans depuis qu'on a créé ce pays. Ça a été créé par 14 colonies. 14 colonies. Et c'est comme ça que, à un certain moment, biso tolobaka toza indépendant mais soko tali bien toza indépendant parce que ça n'a pas été créé na vœu na biso c'était le vœu de la communauté internationale yango okomona que non bon tala ndenge ezali bon en fait à un certain moment tozalaki république ya Congo Rwanda Burundi toaki moko et puis après bango bakei mais au Komona Rwanda a été dirigé même par les Allemands. Ce qu'on kota mingi au la histoire à Congo au mona que non au fait le parc de Virunga c'est le parc Albert II le roi Albert II à Belge mais tala ndenge toaki créé na mboka oyo et aki créé par la communauté donc ba colmaté même Katanga wana ezaki bayeko benda yango ba coller yango na nini regarde ce qui se passe ici est-ce que vous savez que non ba parti ya Kaimba o nyonso eza ba parti angolaise nous notre parti c'était Kabinda mais nous on a cédé Kabinda pour te garder ba Kaimba na ba parti o nyonso donc et quand vous regardez, vous allez côté à Zambie. C'est la même chose. Donc, nous avons l'obligation de fondre ensemble. Donc, c'est soudé. Maman Tatiana, Omoni Mboka Oyo, je pense que non, il faut un travail depuis l'école primaire. Et on doit concevoir Bisso comme Tozo a le pouvoir. Il faut récupérer le pouvoir. Oui, mais est-ce que quel est le travail? Le travail, c'est la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. En fait, bandeko baza lelo, mais bazo kokate à travers comportement na bango, oyo bauti na ngona bizali bango banda IDPS. Il y a conflit entre bango na bango, ba meme yango na l'état. L'État, les conflits, maman. Le président de l'Assemblée nationale qui a allé derrière ma campagne pour ça. Wana bazoko selae. Nalobi wana bazoko selae. Outu koloba makambo ya ba droit de l'homme. Balobi est-ce que Kamel ndem to créaki wazalendo? Biso topesa bango conseil que non botika biloko wana parce que eza na constitution te aussi otangi na constitution bakomi que non il faut ba créer en dehors ya FRDC ba créer wazalendo armée ezaka moko c'est le FRDC so tonge to soutenir banani baleka na télévision to soutenir wazalendo pe ngai na telemelaka bango soko telemeli bango balobi oza rwandais biso babenga ngai India babenga nga Rwandais parce que nalobaki biloko biso tomonaki yango toyebi mabe nango mabe ya biloko wana à partir ya mai parce que réinsertion après qu'on crée biloko wana réinsertion comme mobulu regarde ce qui se passe à Uvira lelo comment président de la République a nommé général Batouana Baboy vous comprenez c'est pour vous dire aujourd'hui ozoloba makambo droit de l'homme et un problème bakoma otangi caméra bato bazoko soutenir ba député bazoko soutenir caméra na kati ya chambre pour basala motion bino botindi service baki na okanga ba député biso pendant de 18 ans soki 22 ans aussi mona que notre aussi yoka que notre kanga député to okanga député to latisi nani babenga nini oui to enlever député to tie kagoul tout ça jusqu'à soki danini na onatra
Est-ce que Babylone Bongo, ce n'est même pas les services de renseignement, ce n'est pas une police. Les services de renseignement, ils allaient pour ba étude, ba synthèse, pas Mokozamboka. Par exemple, net ba biloko cybercriminalité. Ils allaient pour nani. Ce que moni ba attaquer par exemple la banque, donc zo mona mikolo yo. Non, bango baza wana pona anticiper ba événement. Eza pona ko kolanda na biso na biloko ya téléphone était infraction le comment quand on a nos téléphones et puis tu as infraction après. Ça veut dire quoi? Est-ce que moi je vais faire des crimes sur les banques? Est-ce que je vais faire les crimes pour brouiller par exemple internet et à service dans un document? C'est le travail que bango fait ça là. Quel est le travail d'un service? C'est d'anticiper les grands événements. Okay. Les amis, on n'arrive pas. Non, non, laissez à la police le travail à Kokangagabatu. Tu représentes quelle menace? Pour un service de renseignement, toi tu représentes Maman Tatiana. Bazo yana 2 jeeps, 4 jeeps. Est-ce qu'on a la force à Yakobunda? On a un bon moto. Sans compter ma moto. On comprend. Mais c'est ça le problème, c'est manquer le travail. Quand tu vois un service de renseignement qui se transforme en police, c'est le manque de travail. Le service de renseignement, chaque jour, il faut étudier. Tu vois la Congo-Brazzaville, par exemple. Minduki nini basombi mikolo. Avion nini basombi mikolo. On fait atterrir na bango. Il faut otala. Comme un nombre combien de militaires. Parce que les menaces na pression, elles allaient tous les jours. Il faut otala pour étudier yango. D'abord, elle n'a aucune influence. Vous comprenez? Elle n'a pas de parce que pour concevoir ou faire la conspiration, il faut avoir des moyens. Il faut avoir tous les moyens avec même pour Babylone, il y a beaucoup d'État. Il faut avoir beaucoup de moyens. Ce n'est pas que nous, on coup de force. Non. Par là, on doit accuser moi un peu d'amateurisme au niveau du régime ou comment? Écoutez, le problème c'est quoi? Il faut baïeba. Il faut baïeba. Le combat politique, ça ne peut pas amener au service, ou bien à service, ou bien à l'armée. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Batubabanga est sous armée, Batubabanga est sous police. Pourquoi? Parce que les comportements. J'ai vu un colonel hier, j'ai suivi un colonel hier. Azo, yebisa, colonel de la police, azo yebisa basalinaye, policier. Comment se fait-il quand ceux qui population a moni police a bani kokimambango? Alors que ceux qui policiers a moni na buto, azo tama na buto a moni police, il faut aller à pembeni na pas ayebi que notre police a quoi accompagner. Regarde ce que nous sommes arrivés ici à Kinshasa à l'époque. Quand il y avait des problèmes de transport, toza usani, tozo kumba ba civil, tozo tika bango na ba masina, ba nini musée avec musée, rappelez-vous, soko moni policier na butu, a kumbi yo akeko tika na jipu tina ndako na yo pour la protéger. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. OK. Ndeko India, merci beaucoup. Je crois au tu ko soulever un problème oyo actualité, oyo za vraiment ko sala moi ko sala ba imboka ebele. Et nomination na tête renseignement na Uvira, il y a Ndeko Olivier Gassita. Est-ce que le président de la République a fait un bon choix? Il y a ça, moins responsabilité Ndeko Olivier Gassita. Voilà, Zali, dans la politique, il y a un commandant suprême. Article 83 est clair de la Constitution. Le président de la République est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Point. D'ailleurs, quand on a dit basala kaire, nazo mona ngo même na protocole oyo ya présidence, même ba policier bango moko, c'est comme si batu ebele bazo kotanga te, même na armée. Commandant suprême aza commandant suprême ya police te. Police ne dépend pas du président. Police dépend du gouvernement. Est une membrane du gouvernement. Même l'agence nationale de renseignement, l'ANR, est une membrane du gouvernement. Intérieur. Oui, dépend du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que non, la Constitution dit le président de la République est commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Point. Est-ce qu'il est aussi magistrat suprême?
Aza magiste, non, mais je ne sais pas, au fait, comme la Deuxième République, c'est comme si aujourd'hui, infraction à la sûreté de l'État, ils ont reçu, Oh. oui, ils ont pas mis. Yango, depuis, au moins, ça ne faut pas déplacer la sûreté, avec les vieux Nendak. Ils ont reçu, infraction, jamais, dans les lots, la sûreté de l'État, ce n'est pas une infraction. Sécurité nationale, oui. Atteinte à la sécurité nationale, mais pas à la sûreté de l'État. Au moins, une société de beaucoup d'analphabètes. Comme papa, au moins, il livre au niveau de la bibliothèque. Vous savez, maman a outu koloba awa. Eza kotanga. Mais ce qu'on comment on peut éclairer ma société, on peut éclairer une société? Ah, tant qu'on a eu que non, c'est sécurité nationale les arrachés. Sauf que à Kangio, le Wabi, pour la sécurité nationale, yebi ça y est que non, n'a aucun été. Donc, bah, ça la erreur, mais en fait, régime, ça la erreur. Régime, oyo, et ça régime, il y a erreur. Vous avez parce que, n'a tout yebi ça y est que non, comment, moutako, vous avez un protocole d'État, aux Zoloba, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Non, la police c'est une membrane. Rien à voir avec le président. Rien. Donc, tous on a moi, Gasita. Bon, ce que tu tous on a Makambouana, le président peut nommer. Mais le mal c'est que, au fait, comment le président a nommé Moutou? Mais Batomousous va se contredire. C'est ça le problème. Non, ça. Et puis, Batomousous va se contredire. Baza naïe, Baza Bamoussous, Baza membre du gouvernement. Vous comprenez? Bamoussous, Baza on a dit ça. Mais ça. Moi, c'est. Baza pas une union sacrée. La plupart de l'union sont Baza une union sacrée. Mais si on va le président, il faut pas tout ça. Vous comprenez? Et là, sous la ouette du président de la République, mais ce qui a sali action, a sali acte naïe, pour contredire l'acte. C'est-à-dire que nous, l'OBP, et nous, nous sommes Kokoya, beaucoup qui m'appellent, beaucoup. Et quand les mêmes gens là, ils vont insulter le président. On peut sur exemple. Banani ba chef à Wazelem. C'est pas Yébani. Yo est-ce que non batoana bazo sa ba yo contredit président wana baza yakuna ba chef na bango bazali yaot. Ils sont connus. Tu as suivi le discours ya Bitakwira. Masa nanga na pesi mbote sikazali. Mais ce que le discours wana et lobi bagamunyoso. Ces gens-là ne disent en fait ne prennent pas les actions à contrer. Le problème c'est quoi? Clientélisme est un union sacrée. Tu as vu mon jeune frère Moutamba, comment il a fait les bras de fer avec le président dans la ville ici. Et on a laissé faire. Il a fait les bras de fer. Alingal avec sa président, non, il est plus populaire qu'hier. Oh. Dans mesure de force. On comprend. Mais il a fait ici dans la ville. Avec l'État. Il a fait ça ici. Non, en fait, qui envoie le. Je vous dis, Soko Tanguy dans ma structure, dans la réforme de 2013. Ouais. Aucun. Même le chef d'état-major général, Azan a droit de déplacer une section T. Vous comprenez? À quoi déplacer section et pas la section, ils en a 11 personnes, 11 à 12 personnes. C'est-à-dire, la seule habilité à déplacer une section, c'est le commandant suprême. Il y a mise en œuvre. Aux hommes, quand deux biloko na cette matière, mise en condition, mise en œuvre. Mise en condition, c'est-à-dire la préparation, les prépare. Et les commandements, ici, les commandements, dans la réforme, c'est tenu par le président de la République. Le chef d'état-major, avant d'autoriser les déplacements du point A vers le point B, il doit avoir l'autorisation du président de la République. Au moins, on a dit pour un soldat. En matière, il y a armée. Ce qui dit pour wana et l'équipe 12 personnes. C'est-à-dire que non, ils ont qui Mokano
il y a président de la République. Parce que toutes les conséquences, ça va avoir la responsabilité du président de la République. Voilà, ils ont dans ma commis. Dans ma commission, au tangi, na barnini. Mais au fait, ce que Salemi, ça y est, c'est les responsables, les présidents qui endossent la responsabilité. Ce qui va dégâts Zali, ou même va dégâts collatéraux. Le chef de la troupe, c'est le président. C'est comme ça que nous, au monde, dans la condamnation, il y a ces pays, et Koya, on va arriver à ça, les responsabilités. Hein? Mais tout ça, il y a droit de l'homme. Biso, c'est par expérience. Parce que, ngana yebi makambo droit de l'homme, ce que bandi, et quoi ça va régime. Rappelez-vous, biso to sala lititi mboka, na ba ane wana bino yebi na campus. Lititi mboka eza à la base, ya kosiye, chaise ya Mobutu. Vous comprenez? Pouvoir na biso. Parce qu'il faut ça la paix autocritique. Mais, babino qu'on a biso ezaini. Il y a makambo tchebeyate. Et la suite. Mais il fait bien, il fait bien. Mais oh, il y a toute une série. Si on a bandi ko se réunir boye, na Suisse, na droit, comment on l'a boye ouvertement. Donc, bazoluka. Vous comprenez? Bazoluka. Biso ko totoza la chance, pourquoi? Parce que, à notre époque, il y avait des jugements. Il y avait des jugements. Et on mettait la main sur les commandants, sur ceux qui étaient en train. Et la Bossolo, le problème, c'est quoi, maman? Il faut faire attention. Kamata discours, il y a deux, c'est pas, il paraît que deux ministres qui sont responsables. Il y a un autre qui est responsable, et il y a ceux qui ont de la manière. Pourquoi? D'abord, Bilokouane. Moi, j'avais donné une idée dans l'émission, au lieu de ça, pourquoi ne pas faire les Wazalendo dans l'armée? Que armée Mobimba. Parce que Wazalendo signifie, c'est un patriote en français. C'est un patriote, Wazalendo. Pourquoi on ne peut pas recruter ces gens-là? On les forme et on les envoie dans l'armée pour renforcer les mécanismes. Il y a sécurité. On les retient à net groupe Wana. Et c'est ma belle. Parce que c'est ça qu'on appelle aujourd'hui les Wazalendo. C'est un danger pour la République. Oui. Oui. Et ça veut dire le lokamati civil au PC Munduki. Il faut que je me foute. Si on fout, Munduki va se servir pour un foota. Vous comprenez? Mais vous formez quoi? Un civil au PC Munduki. Pour ça, la ngoni. Très bien. Parce qu'il ne sait pas la valeur à Munduki. Ayebi mebeko à Munduki. Ayebi kobanga na Munduki. Parce que Munduki est un couteau à double tranchant. Tant que PC Munduki, ayebi valeur na yete, ayebi règlement militaire. Il peut utiliser Munduki comme un objet à menacer Batumusus. C'est-à-dire que le problème c'est quoi? On devait étudier ces cas. Et après, bon, ceux qui guerrent ici, il faut que nous ayons une réinsertion sociale. On comprend? Ou soit, il faut que la première expérience est passée. C'est avec les Maïmaï. On comprend? Mais tout ça là, dans Maïmaï, ils nous ont fait ça. On a pu dépenser. Nous, on pensait que non, Banamboka, comme on le dit aujourd'hui, tout ça. Regardez, même, au moins, on défie tout un président de la République. Mais c'est grave par rapport à Mboka Moussou, Tanzanie, Azota Labiso, à le système de sécurité de Labiso, Burundi, parce que Burundi, les gens ont mis. Burundi, c'est Azoui, au début, c'est Azoui, Borne Nabiso. C'est déplacé Borne Nabiso. À la partie, c'est comme la Zambie, comme l'Angola aussi. Tous les pays qui nous environnent. Burundi est en train de voir. Qu'est-ce qui empêche que... Parce que les menaces, tous les pays dans la géopolitique utilisent la menace comme un loco pour Aluka à trouver d'intérêt. Vous comprenez? La menace est divine. C'est Dieu qui a créé la menace. La guerre elle-même est divine. Sociologiquement, Dieu a créé la guerre.
Moutako sa oteka non bon kimia non kimia ezalaka eloko moko exactement non pour na libéra. Très bien. Merci beaucoup, Force. Vous comprenez? NDP Awa, parce que Toboni Joseph Kabila a représenté na Afrique du Sud, le but est une forte délégation. De comment quoi benga kinga d'ailleurs poto yamba maman Tatiana, parce que Toyoka qui déjà le ancien gouverneur wa Abisso, il y a André Kinguta bango pe basala kikuna, na madame Francine, susku bakanzi yo pe rozala parmi délégation oyo bakei na Afrique du Sud. Moi na mboka India. Dans un système à toile d'araignée. Mais le président était aussi représenté. L'Union sacrée a été représentée par Mbosa Nyamwisi. Vous voyez magamana. Batelemeli no muto. Batelemeli Mbosa te batelemeli Tabombe. Ouais, parce que babi Tabombe qui est na faveur na bino. Bon, yoka. Ezako omoni kozanga koyeba. Nani muto atelemeli? Faut le niveau ya muto ya go telemela Tabombeki. Tabombeki est le président le plus écouté dans le monde. Ramaphosa Kagaza au côté, bon, Tabombeki. C'est l'ancien, en Afrique ici, c'est l'ancien président qui est le mieux respecté. Ici en Afrique. Les irrespectueux, les gens qui sont, les colériques, peuvent venir dans la télévision, dans la Mike, qui vous êtes incapable de faire passer votre propre message à Genocost pour que la communauté internationale accepte. Et donc, on a la guerre dans Tabombeki. Tabombeki, qui a aujourd'hui, est à la base, il y a même, pour tout ça, la constitution, il y a le 18 février 2006. Ce qui est mais makabatu nyoso na san sistite qui mène est-ce que bino bongo sala ba élection ou bongo sala aujourd'hui Rasop qui était le parrain à Rasop tout n'a vu nangai Franck Diongo Olengankoi au fait Vwemba et les autres qui connaissent l'histoire Bandeko nous avons fait 37 ans non bango ba en 2008. Ils ont adhéré à l'IDPS en 2008, 2009, 2012. C'est tout. Oh, nous sommes il y a des gens qui ont fait des misala. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont fait 100 ans aux autres que n'a rotuna que n'a vient à biso ba paix à son âme vieux mulumba avocat nani au fait Batoni Mulumba au paix à son âme. Franck Diongo, Vienanga Vwemba, vous comprenez? Bomanza, vous comprenez? Même Timothée, que d'ailleurs, vous avez il est Azaki na paré Azaki na Santidi, en Afrique du Sud. Non, on ne peut pas jouer. On ne peut pas. Les mal éduqués, les gens qui sont au fait, les relations internationales, ils viennent, ils s'introduisent dans tout un ancien président. Kabila. Oui, Kabila accepte, mais l'Afrique du Sud, à mon Tambombeki, mettez-moi, après Mandela, et d'ailleurs, ce qui manifestation. Moutoubassali a organisé forum international conférence na Kikwit. Bino boyawa même pas pour créer une résidence officielle à Tambombi. Boluki ka moi eloko moka bureau kuna tout bureau privé, bureau na privé. Boke devant bureau privé, boke ça manifestation. Bakangi bino. Bagaso na bakangi bango. Tu es au courant que non bazo refouler bango. Botango ba ko refouler awa. Bino ba pesa bango musala. Parce que déjà, les parlementaires de Bois. On a utilisé qui batou pour que les saboter. Mais on saboter, on saboter de Kuna na Kuikuti, place conférence de Zalagi. Et puis, conférence en gros, Zalagi a bisoté. Zalagi va moquer Billy Afrique.
biso tozalaki na sujet na biso oyo etali makambo ya kimia, la crise sécuritaire. Yebisa gouvernement azali aujourd'hui incapable ya kopesa biso solution ya crise sécuritaire. Comment toko dénouer crise oyo ti lelo banda bunagana na lobaki d'introduction. Ça fait plus toza na 4e année oyo tozoke problème ya depuis crise oyo bandi. Aucune solution. Aucune solution. Moi je pensais que non, le président na forum interparti état au salemaki na centre culturel à Kokoya na message pour la kolobaki no bana mboka, voilà les solutions par rapport à la crise sécuritaire, voilà comment j'envisage d'ici 3 ou 4 mois qui met kokota na est makambo wana ikosila, voilà. Mais bato nyonso bino nyonso ba journaliste bo bimaki kuna na ba veste na bino ya MP moto oksoko tuni message eza nini ayebite. Des organisations, c'est-à-dire va prévoir arriver à Mokozi à 8h, ce qui 8h30, Mokozi à Bimeli 16h. Ce qui 16h30. Vous comprenez? Bon, panel les athées, message à la participant, les athées. Comment on a organisé? Et puis tout un professeur d'université a organisé au Babigi Congrès. Ce qui est extraordinaire. Il y a que non, Congrès signifie quoi? Congrès va rejoindre ma idée. Et on ressort les grandes idées. Et ces idées-là sont portées par des participants par rapport à telle les orientations. Et les chefs donnent les grandes lignes sur la marche. Dans le deuxième congrès, il n'y a pas eu d'orientation pour nous. Oui, bisango yo pesanga no yo ça je me pense ça. Tu as retenu quoi? Na congrès un peu. À lobby bien, président lobby, si on n'a pas répondre, on a peut-être à Moko, à lobby que il ne trahira jamais le Congo. C'est quoi, ça veut dire quoi? Et puis, vous allez toujours pour la kimia et la mboka, de resala makambo ete que jamais. À lobby, il y a Mogonde Azana initiative. On a manqué biso, manqué peuple. Mais ndeko India. Pardon, on pose une question. Président, vous respectez bisote? Comment ça? Biso de tous à continuer. Biso peuple. Il doit, à chaque fois, il veut prendre parole, il doit nous respecter. Il doit dire que non, tous les colos. Mais initiative, tout le monde peut prendre l'initiative. Il a toujours respecté le peuple. Non, mais quand il dit que non, il n'y a que moi qui peut prendre une initiative. Et ça banque qui a respecté Bisso. Vous comprenez? Tout le monde peut prendre l'initiative à orienter en gros, à couper sa président. Ce que le président Tali n'a beaucoup habillé ça, malam. Il autorise. Mais Ndenga Lobi, que non, il a dit, alors qu'il y a un moutou à couper qui ça a été, à la garant de la nation, à changer. La constitution. Mais finalement, alors qu'il y a un escarmouche. Il y a le président, c'est à l'Oba. Oui, c'est réalisé. C'est comme ça, on est habitué avec. On est habitué dans le générique à Toloba. Oui. Bon, tout n'a politique n'a pas nini. Politique n'a il faut aller bisabiso concrètement politique n'a parce que toi terrain sur terrain. Tout le monde est là au moment ça le matin. T'as là les lots qui ça. T'as là qui ça. Bon fongoli va chanter au même moment. Bon et puis que nous vous en bon ébélité. Au moment après moula ngo inge banda. Au moment ndenge qui ça comment. Ça, c'est tout ça, c'est problème, la planification. Planification. Tout ça, le problème, on a ma casse. Et puis, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, la soubassement, il faut que tu aies IDPS. Division, il y a caractère, il y a IDPS. Il y a Kondongwana. Il y a une gestion à l'État. Ma ben yoso oyo. Et ça, les malelo. Détournement, et ça, le comportement, il y a IDPS. Ok. Vous comprenez? Et qu'on se jette dans la vie publique. Ça dit, conflit, règlement des comptes, de l'eau, il y a Jacqueline Dalla. Est-ce que les garçons là méritent ce qu'il est en train de vivre? Bon, est-ce qu'il a détourné 2 millions? Il y a des sangaïs. Et là, quand même population,
Mais Moto a détourné Mbongo. Et Belé, qu'on est quand même 19 millions. Moutamba. Azawapi. Raison surveillée. Et pour l'anime. Très bien. Ton angai, pour l'anime. Vous regardez, parce que vous êtes au Lukaï na promenade. Azate, qu'on kutuana, Kolonda, voilà, vague déjà que non, depuis Kala. Vous comprenez? Mais Barabi, ça, il Pékin. Et bon, Kaka Orly. Ilunga, ministre, ancien ministre, a prison qui peine na lieu carcéral. Vous comprenez? Pour la même peine, travaux forcés. A sala ngopi. Na makala. Mais il est ce que Moutou a sali, au fait, parce que le tournage, ils ont dit. Le rôle du travaux forcés. Est-ce que le législateur congolais a prévoir un mode d'exécution? Il y a la jurisprudence. Kobanda. C'est-à-dire que non, le problème c'est quoi? Il y a des gens qui ont déjà fait ça. Ça s'appelle en droit jurisprudence. Ok. Vous comprenez? Matata a été condamné pour la même peine. Orly Lunga a été condamné pour la même. Il y a beaucoup de gens, ils sont condamnés. Ils ont la même peine. Presque même peine. Bakenaki na résidence surveillée, bakena na prison. Bon, yebi sangai, aza nani, oyo, directeur du cabinet kaka ya président, ne ba mema qui est na nini na prison. Bon, yebi sangai, si il y a, au fait, il y a aza supérieur. Donc, ba Congolais, ba eza, o babengi justice à double vitesse. Ok. Yango, au moins il est qui, azosala mwa mangungu parce que akuma homme spécial azoseka bango alobi bon omoni nga nalekeli bango parce que na intimidé bango en fait bon biso toyebi na Kisasa awa si tu as un peu d'argent tu peux mobiliser les gens toza na 4 districts papa naza na mpata na ngai ebongo naza na mpata na ngai nakoti ata mwa soka tie mwa bomwe bambongo oyo adépassé kotinda mbongo na Océanie, kotinda mbongo na Belgique, tout ça. On peut réunir les gens et faire des bruits, suffisamment de bruit. Na Kinshasa. Et en fait, yebisangai qui est à Kinshasa biso tout. Yo a mwana Kinisitu Bandal na mikolo na kila Bandal na mwa 15 000 ou 20 000 na Thierry Bapeti. Vous comprenez? Hein? Petit biloko yango oyo nakopumbwisa bato te na bandala eyo oyebi te yebisa ngai bato bakokoma fu te awa mpo na ngai un ministre qui a fait une année au ministère de justice. Ministère de justice c'est la blague te oya bafrais ya justice wana eleka boye et puis mais c'est eleki. Ailleurs, c'est un ministère, en fait, secteur porteur de la croissance. Ailleurs. À Saline, réforme et ça la justice. Mais il y a Bisangaï. Réforme, c'est-à-dire quelque chose qui peut influencer positivement à une vie. Ni justice, c'est ça Yakozinda. Quand on remarque livre yangoyo, livre yangoyo, avec des documents. C'est-à-dire que non, ils ont documenté. C'est-à-dire que non, quand le président de la République, il faut critiquer le président. Il s'ingère, il s'interfère à l'instruction judiciaire. Livre lobby. Il s'interfère à l'instruction judiciaire. Mais Azoboma justice, outre qu'on s'interférait dans l'instruction judiciaire, Babiloko ya acquittement, babiloko ya condamnation, il faut. Yo kakite que non, bato bazako loba non, toujours zelaka président. Ole zela ba juge, bakata likambo, bokomo zela président. Ozomona mutu, en fait, décision, bon, en fait, toujours zela président sa kolobanine. C'est-à-dire non, tant que nous n'avons pas encore quitté stade wana. Il y a s'interférer dans l'institution. La situation est en Angola. Premier ministre Aïe Banarate, dans Mboka Oye. Moussa les amis. C'est-à-dire que non, aujourd'hui, les gouvernements qui ont une institution se confondent à une personne. Le Parlement aujourd'hui est devenu
une chambre de résonance. Il y a président. Il y a un moment où Babazo menacé quand même. Pourquoi? Parce que le Parlement est un temple de la démocratie. Mais Bango Balingi est le roi naté. Balingi, même le Parlement, au moins les parlementaires, sous la présidence de la République, l'initiative du président de la République. Oh. Oh. Il ne pouvait pas dire ça. Non. Au ce moment, au type de lobby, na premier ministre français. Vous comprenez? Mais je ne vois pas les ministres à chaque fois, bazo sala ba action. Oh non, betaka mulolo, betaka chakayonsa, président de la République. On a vu nous salé makate. Mais il faut condamner. Tant qu'on a vu, moi je condamne. Moi je défends. Les jours où tu m'as vu à l'ICCN, à l'OGFREM ou à l'ICCN combien de fois Nazo Tangaka, président. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Merci. Ouais. Donc, il faut à travers Moussala Odosala. Et on se retrouve, le président Tinda qui est au fait, qu'on remplir la tâche, et Zalaki, au fait, bien consigné. Moi, 2 minutes, tout le bela, mambi me matali vers message, il y a livre, il y a mon amour Emmanuel Chadari, force, bandeko, tout kanani, n'a plus payé, mon amour Emmanuel Chadari, a commis le bichou. Bon, beaucoup oyo, mingi, a commis mwana mboka Félix Tshilombo po yena cabinet na ye batanga cabinet na ye asalela ye synthèse po ayeba kolongo kotika ba institution ou pouvoir wana et travailler séparément. Bon, mais en fait biso to yena mais non, bango il dépêche à la capacité wana te maman, à la capacité, elle comment te. Oh. À quoi à la capacité. Il y a des professeurs éminents tout ça. Prof Mbata bazali. Bisayo que non, auto ça la Sony ya ba professeur na congrès ya nini ya bureau politique bon les il y a conseil comité central. Mon comité central les a essayé en face. Na iloko Kabila comment bongi atongela ke bango. En face à pas du peuple. Ah oui, c'est Kabila qui Basali. Basali iloko te. Donc Kabila m'a atongé. Oui bien ngote. Ah maman na bongi quoi. Même local de oyo zomona. Local de mitende keiti. Mais c'est ça que ils ont Kabila kuto ye mo. Na mikandeke akokumisa lobi maire biloko soki Kabila nde ezali na makomi. Kabila nde kolo projet et eute Kinsuka ti eleki Matankumu eketi côté aéroport eleki. C'est lui-même avec son véhicule to traça ngai pe na cortège. OK. To traça nzela nzela wana traçama na mutuka. Vous comprenez? Et il a laissé l'argent. C'est financé par Sikomini. Oh, c'est pas l'actuel régime qui a financé. Ah bon? Qui vous a dit? Qui Sikomini, on a Grec 7, Bakuti. C'était film. Azo Sala, il y a Kuti. Akuti projet. Akuti projet. Parce que babanda qui déjà nzela wana. Et uti wana te, uti awate. Et uti Kinsuka. Mais force, on a fait différence, bazo sala babi na tango na bino. Bazo sala couche za muke, couche mu. Na 22 ans na bino nzela train kufa ki la ki sabino train. Na bi yo ke na mona. Okena mona train. Biso sala nzela awati Chela. Tu bongisa ngote. Tu as sala awati na matadi combien de semaines? 2 semaines, non? Obosani. Ti mwanda, ti boma, monzela ezalaki matadi bom. Bato baza kufa awa.
ba mituka moko baza kobenga yango esprit nini kamwa comment baza kobenga courte joie. Ah, courte joie. Lancer. Lancer. Ok. Vous comprenez? Mais ils ont sauté, hein? Courte joie, ils ont raté parce que tous les jours, au Koufa, au Koufa, dans Zela, Matadi, Boma. Parce que, on comprend. Tozo bima awa tiki, nabi tozo bima awa tiki kwiti tichikapa. Nani asala Nzela wa? Tez, lobana, Paul Wange, nani mutu asali? Pozo, Paul Wange reni de kasena bandu. Paul wewa. Aya kisasa. Lelo siko wewa. Kende siko na 23h 1h du matin na ba station oyo ya Kalamu. Eza mawa ba komo la ba station avec Nicolas Moto. Tel lelo ba ta station baza incapable à koteka parce que moyen mituka ekoma station ya ma campagne awa ipana ngai. Moyen te. Est-ce que vous regardez mboka mobimba eza parking te. Biso tika makambo moto te. Moto eye ko zonga. Mais batoka pe ba moto. Batekisa pe importation ba moto pour te régler circulation makambo lobby makambo train. To sepeli c'est une bonne initiative bango mutu maboma train. Papa, yo boboma train na lobby boy. Yo banda ko mona train ezako uta gare centrale Masina te. Ngunduka. Ngunduka. On va c'est là ngo kala ebile. Voilà, c'était parce que biso to ko mata biso bino botia oyo antiki quand même. Et bongo oyo ezani. Okilelo. Ah papa tika to sepeli bakosela yi bango ke notre ekenda okufa non très confité ngamona non nga eza ko démentir ngamona zanzalaki wana mais très wana soko koti okomi wana pembeni omona yeno ezwa marteau ebele et puis batie pe peinture basanga la chanika mais dans le vie eza d'ailleurs peinture basali yango soko komi pembeni vraiment sentir quand même mais to kondima kaka mutu wana ayaki na train ya liboso nde mutu aye lisusu na train mosusu na période na biso ayaki mpe na train oyo ezalaki kosala urbain yango aye lisusu deuxième mais tomoni bamboka ebisi batrain électrique mais ndenge nini oyo tozaka oyo eza makoki nde ekozala te non en fait moi bon mon souci aujourd'hui c'est que il faut d'abord féliciter dans l'initiative wana bazongisa train parce que makambo ya embouteillage lobby na souffrir ya kosakana embouteillage soki bazongisi train eke batala mécanisme ya kobloke bamoto oyo ocomprendre train yango il faut ekendaka tiki tambo baluka moyen ko me mabe nde kaka bango moko tala omoni na mosquée ya Bangala. Non, ce que comme na Monjiba. Avant Monjiba, mosquée moko eza moni na nini galerie pâtisserie nouvelle. OK. Galerie Saint-Pierre. Oui, Saint-Pierre. Bazui place wana training rebe. Omoni batie manzaza wa. Les jours. Batie. Bango baza mystique. Oui, batie lisusu manzaza wana bosiko manzaza wana train il faut place train lekaka yango wana po ekoma kitambo so basalisi biso bato bakoma komata bazwi bauti aéroport bauti Masina baye ti kitambo ekozala bien d'abord ekofacilité mpe c'est du social biso to encourager. Merci beaucoup. Ndeko nanga Martin Lukusa, félicitations. Mais bon, Togosenga pe ministre du Transport a développé vice-premier ministre du Transport. Nan Jean-Pierre Bemba. Ben a développé na ba Ouganda. Bon le point na moi ironie hein pour le bilango. Parce que na yebi que non place on nyoso batia ga ya Eshwaga. Place on nyoso. Hein?
na vice-ministre, Azaka Touré Liboso. La défense. Non, d'abord vice-président chargé à économie et finances. On a bino. Hein? On a 1+4. Bon, réussite kaka ezaki kaka ake récupérer eloko malukukuna. Bon, après akena récupérer bo moko na maluku. Bon, côté mon sidérurgie maluku. OK. Bon, ti hein? Oga histoire na na bangulu ezalaki ya bato na bandako ezalaki nyonso bancerclaki. Félicitations na action. Vous comprenez? Deuxième action qui est la défense, c'est moi ka. Magamba bunagana yemutu abima pu. Magambo yo toza lelo na crise sécuritaire. Yenu mtu atika akutakate mais atika. Est-ce que vous voyez bien ngo? Papa, vous voyez bien ngo? Mais tout lelo awa zoko tika susu biloko mususu awa na ministère de transport. Parce que wana evoyinda atiki pe atiki embouteillage parce que biso ka na embouteillage te ye mutu aye na système ya ba séparateur ya mabende il paraît c'était mbongo soki combien de millions 22 na bezaki combien 22 millions soki 22 combien c'était combien mabende wana ekonekenda esili na kobuka hein yebisa ino bata moto kade boko kenda ko siko non mais comment mbongo wana ebeli wana pona mabende wana poni banga ça séparateur bien même si ça pourrait prendre 3 mois plus de 22 millions c'était plus de 20 aider nani aider que ba récupérer mabende wana batiango na mitraille comme j'ai dit voilà congolais ont une capacité omoni ba gouvernement oyo baza na capacité moko ya destruction ya kosangana. Comment mabende zaki na ville mobimba partout et disparaître kaka dans un peu de temps, laps de temps. C'est pour vous dire ceci, bandeko yo baza l'état moyini. Alingi population te. Bon, yebisa ngai, comment la population peut faire confiance na batu ya bololenge boy. Et puis quand batu wana bazoya ko tromper, oh non, India za Rwandais. Oh tel za Rwandais, Kabila za Rwandais. Oh tala lelo. Bon, bosi bo condamné Kabila. Bo condamné yeti. Si ko verdict ezar. Poni ba koma obanga fo ba bisa verdict. Bosi bo violer ba procédure, bo violer loi, bo violer constitution, bo violer makamutu, bo koki ko sala lien ko établir lien entre hiérarchique entre mouvement M23 na Kabila. Bo koki bino bo se rendre compte que non, oh biloko to sala ki mabe bo limbisa. Mimi sata biso to ozela ngande sobo bimisi biso to kwena kibusa mpipa soki bimi laisser tombera hein mais toko kamataka dossier wana parce qu'il s'agit de persécution toko memango est un crime contre l'humanité bandeko ba kolanda et puis l'état qu'on a condamné oui le toko bandeko oui ba coûte rien comme dette mais ba commis na plus de 13 milliards de dollars. Ça les lotés. Au moins, Mozita bimisi bango na poisse. Balobaki que non, basalaki budget à 16 milliards. Mais Mozita ndenge bakosa kibiso. Parce que Mozita alobi a dit non, to komi na degré comme 16 milliards. Mozita alobi to bundande to zo 13. Hier siko ya hier corriger bango. Voilà ba biosha. C'est-à-dire que non t'as la contradiction entre bango na bango. Alors que, viens Mozito, comment mutuna bango? Azaki mutuna bango, c'est que abimisi bango abi non, techniquement, c'est impossible. Na ba moins de recettes parce que les lots recettes pour na ebima, eza mobulu. Merci beaucoup. Tala musala, embouteillage ko ezo sala que batuba bakenda musala te, basala musala malamu te parce que les gens arrivent au bureau à 13h. Abimi na ndako na 7h abimi akoma na difficulté pesa makasi surtout pour na bana biso mi ba biso te to komina su bana basali ni ndeko nyonso pona kelasi mwa otambola ezalité. Merci Nabino Banso vous s'abonner massivement pour continuer to si ça na yo là
Merci en tout cas, je crois que bande konyo so bolande biso, mitu nezaki ya biso, miya nezaki ya India Force Sunday, je crois. Et les émoutes, et bon, continuez à s'abonner massivement dans la chaîne Nabino. En tout cas, vous ne serez jamais déçus. Je crois qu'il y avait beaucoup à dire. Donc, compte tenu à temps, il y a certains points où peut aborder parce que papa Inda a autour de bébé. On peut en profondeur par rapport à livre Oyo. Mais je crois que prochainement, donc, on zonga sur ça. Merci beaucoup. En tout cas, bon, je ferai confiance. Merci, maman Tatiana. Un grand merci à ma partenaire fidèle, ya maman Tatiana. Merci à l'équipe rédactionnelle, Nikandeke Jojo Komingo, ingénieur Eric Lokode. Merci à ma partenaire Nangaï, maman Emeline Zemba, tout ce que fait les Ambeto. Merci à mon couloute Narli Amissi. Merci également Nayamini Laïfé Tamokondi Import-Export. Elle quand même toujours au service de la nation. Merci Naya Anika Monéa Omba. C'est sur le sang de la confiance. Bishop Serge Katembo, maman Emilie Zemba, Boza et Belé, Dino Baye Obolanda Kadiso, vous s'abonner massivement et partager nos émissions et surtout, Bobo Sanate, il y a pour s'abonner massivement, dans le Baye Tambela Biso, force rapidement numéro, Nabao Babo Solo. D'abord, bon, le livre, c'est important. On est dans un le Montesquieu, c'est un Montesquieu, esprit des lois. Boluka livre botanga eza ba livre ya sika tokoma et puis moto aza na besoin ya numéro nanga ezali 0 243 9 98 41 52 36, c'est-à-dire 00 243 9 98 41 52 36. Donc na pesi bato nyonso mbote bao nyonso bakotala biso ba yoki elengi ya émission semaine oyo eza semaine moko bandi bon veka zala kimia ye bakokoka ote vie yo oza grand esprit olekeli bango so bazalaki na boule babiloko ya pétition wana omoni nde yo mpe intimide bango pétition po ya ndenge ya soutien elengisi bango donc okoki kokabuka nde na esprit na yo wana okokabela mpe parlement donc assemblée nationale en deux comprendre ka esprit wana tension eza tension c'est-à-dire ezali de part ya pouvoir sikoyo bakoma na tension na palpite voilà. En tout cas, merci à mon révérend Dr André Bokindoa, merci à Bandegonion sur ETP, un grand merci à vous. Donc, on a vu prochainement ce que l'émission s'est fait. Ça veut dire que ça faut que celui qui a mis force, le politique, c'est là. Babou Kwezaka et Belé, donc, tout ça qui m'onga aussi, ça t'est. Kosola, Bamaso, Mosusu Kasikoye, na moi, Lai, pour Tolobi, Nakati, il y a émission à Bichou à Makonalelo, encore une fois. Courage na politique na biso Jacqueline Dala depuis présence là tozali vraiment de cœur na yo nzambe apesa yo makasi balibere ye aza mwana ainsi tala mokoboma mutu abatu pamba ocomprendre Jackie Leki afingaki Kabila mais Kabila l'a pardonné oui mais en fait mais il a pardonné. Maman Olive avait pardonné. Jackie, biso, au moins problème, biso, tout ça conflictuel, au refin à biso lelo, à une Rwandais, menacé qui. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Donc, nous t'amenons prochainement pour notre développer.